respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande ko ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapala bino. Ata fouché tozana ngote lelo ba prière à moi si wana ba faire à moi si wana nzamba otomboli yo okomi na position songolo pakala e koma yete o monde te okotsa mabe na kata ndako maladi kidi na kanisa ki ya kolonga nzoka zwinde mitano makasi na ye nyoso yesiri ye kunana ngomba gologota elonga 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 satana muktu ekatana ye tala mokila ekoningana ye elonga wo na masiya mwana nzambe elonga aya satana kanisa ki akolonga azwa deja mitano kuna na ngomba Golgotha satana mutu deja katana ye raison pour laquelle la Bible nous dit soumettez-vous à l'Éternel et résistez au diable il fuira loin de vous résistez au diable résistez il fuira loin de vous kobanga reloro te yaya yango nazo betaka sete kobanga rekolo te parce que kolo c'est lokote kobanga ke kolo te yaya ekolo nzamba aza likolo ekolo tika na yebiso eloko moko nazongi na Bible oyeba ezalaki na ntango moko na Exode 1er la Bible nous dit nzamba azoloba ayebisi Moïse na yoki cri ya bana Israël abi douleur mati abi na yoki kolela na bango na yoki souffrance na bango yango ponaki Moïse yaya ayokaki cri ya bana Israël donc bazaki na Égypte yaya oyebi douleur eza na bato bayaka donc mutu ana pasi azo soulager yo ngo azali na makoki ya kosunga yo mais akangi ne ka motema yaya azoloba na yo ne t'en fais pas ça va aller mais yo moko yebi makambo ezolelisa o wana yo moko yebi douleur wana ndezo swa yo laisse-moi te dire notre Dieu il est juste ayoki cri na yo komi tungisama te oyebi na yebiso eloko moko oyebi mama Moïse tango azoki Moïse ayo bwaki na moi ayo kobwaki na mai plutôt azaki na espoir te ya ko récupérer Moïse abwakaki Moïse na mai. Pourquoi? Parce qu'alingaki te amona kokufa Moïse na misu alingaki te amona nde bazobomele mwana yango alobaki na place na mona nde baboma mwana na nga esengi nesani nake kobwaka ye namona ete mwana nga kitoko boy namona nde bazobome na misu espoir ya mama Moïse silaki Jésus ya boseya espoir ya mama Moïse silaki yango esengaki sani azwa Moïse akende bwake na mai avandi na ye nzoka nde yaya tika na ebisa yo eloko so eza yo atekei suka sunga kozongaka ezongaka na vitesse pe ezongaka na rapidité alléluia yabase ya baba eloko so eza yo atekei ezonga na rapidité oyebi nini mwana eza ya yo yaya ozomelisa mwana me bazofuta yo ozomelisa mwana me bazofuta yo mama Moïse akendaki me azongeli Moïse na maboko azongeli Moïse kana maboko te me babandi kofuta Moïse bado futa mama Moïse aomelisa mwana ne moko libele bazofuta ye nalingi naloba ne loko moko souffri na nzambe tika bachola yo tika ba humilier yo ba peso kombo mezala mukolo moko yaya un jour existaka na vie un jour existaka tika ba critiquer yo tika ba seka yo
tika bafinga yo eloko no ekendaki mobali no bayibaki mobali no babotolaki yo akozonga na maboko na yo ntango akozonga bato bakoloba otie na kisi akozonga na rapidité akozonga na vitesse yaya eza bato misu basakanaka na bango te eza na bato misu balelisaka te yaya parceke obanda koluka nzambe banda bomwana eza pa pour rien moyembi ayembi azwanga bomwana mafiaka na koyembelanga nzembo oyo azwanga bomwana kumama azwanga bomwana kumama yaya awe kumama papa kisi asoni kumama papa awe kumama papa azwanga bomwana Yesu papa eza pa pour rien bayembi nzembo azwanga bomwana oyebi moïse yaya oyebi moïse ntango azalaka moke yaya esengelaki moïse batike na mai esengelaki moïse ayeba mai amesana na mai mai esali boye moïse akei mai edindi boye moïse akei mai esali boye moïse akei parceke ntango akokola esengelaki kaka moïse oyo alalaki na mai ntango azalaki bebe esengelaki ntango akokola kaka le même moïse akabola mai yaya esengaki kaka le même moïse akabola mai parceke abandaka na mai avandaka na mai yaya oyo ezokomela yo etungisa yo te eloko ezolelisa yo etungisa yo te oyo ezolelisa lelo yango kosekisa lobi oyo ezolelisa lelo yango kosekisa lobi yaya koyoka bato te koyokaka bato te zala na monoko akokangama ntango yo ozorépondre opesa bango makasi la bible nous dit na mokanda na Deutéronome Jésus Bible ezoloba na nga nini soki akopesa yo pays oyo eza coule na miel eza mpona setete na yo te mais eza cause ya motema mabe na bango nde osala te okɔta na pays wana yaya eza cause ya mitema mabe ya banguna na yo nde nzembo okɔtisa yo na bisika oyo okana eza cause ya mitema mabe ya banguna na yo nde nzembo akopesa posa motema na yo. Laisse-moi te dire Dieu aza mwana moto te po kosa yaya ndenge na rappele eloko moko moto atungisaka yo moto alelisaka yo malamu azala nzambe tika makambo osala ekende liboso mais soki aza mutu lokola yo aza mutu lokola yo aza na makila ya rouge aza na makila ya rouge yaya kolela te avance. L'Éternel est là. L'Éternel est là. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps ekoki. Aneza mobimba. Aneza ne bandeli. Il y a komi tungisa mate. O tungisa kiyo. Et komi tangu yo tungisa e. Et komi tangu yo tungisa e. Que le Seigneur te bénisse. Ouais, la vidéo. Après cette montagne, je vois un appel décroché, je vois un appel déclenché. Je ne sais pas qui est censé d'attendre cela, mais je prie que Dieu marche. Là où tu étais déclassé, tu seras déclassé au nom de Jésus. Là où tu étais perdu, tu vas te retrouver au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de la
Mais Mephibosheth avait personne pour lui donner les béquilles. C'est comme David est en train de déclarer que les autres ont de chars, les autres ont de javelots. Mais moi, je n'ai que toi comme le béquille. Je n'ai que toi comme l'appui. Je n'ai que Papa kita malende. Mimi kita malende. Rifia. Yango ya. Obola. Ah. Oh, moi la tissue. Là, la téléphone, moi, c'est ma téléphone, moi, comment? Là, la téléphone. Tiens, ça. Sacrifice de l'Elisaka. Sacrifice de Swaka. Sacrifice de Salarapas. Nous les chrétiens, tolingaka ba résultat, ba sacrifice tolingaki. Ba héros nyonso baleka na Bible. Tika ba histoire. Tant tolobaka Nzambe esalelanga lolengo osalelaki Job. Nani olinga koma na niveau okoma na makwanza na nzoto. Azokwanza ba pose ezokita. Mais to préféré to sepelaka na sacrifice à Job. Tozo préféré na lipamboli ya Job. Mais ba étape o Job aleka nango. Bato balingaka te. Tozo préféré élévation ya David. Mais tango David azalaka na samba. Tango David azalaka rejeté. Bandeko ne bandoka ebunda bitumba. Mais David azalaka kobatela bapate. David azalaka sola banyama. Mais to préféraka élévation ya David. Toboyaka humiliation ya David. Etika na yebisa yo. Chrétien nyonso esengela leka na sacrifice. Sacrifice na bisika batu bacholaka. Sacrifice eza bisika batu bahumiliaka. Sacrifice eza bisika batu basekaka. Mais tango élévation eyaka eza na mutu moko akomisaka bango ba idéal na ye. Akomisaka bango ba mode de vie. Mais bisika leka sacrifice oyeba te. Bisika leka na humiliation oyeba te. Mais mutu nyonso tango ozela sacrifice, ozela ba témoignage, linga sacrifice elelisa yo. Ba résultat eza bien. Ba résultat ezala nango mabe te. Mais sacrifice eleki pasi, eleki souffrance. Komata ngomba bangengenge ezaka facilité. Ezala mutu muso alobi ata na koti na chambre na obondela Nzamba oyokanga. Ezala ngoma bete ya kokota na chambre Nzamba yoka yo. Mais sacrifice eleki nyonso. Esalaka nga pe sengo ondimi sacrifice mais otambola na kobanga Nzambe. Sacrifice yoka so eloko eleki sacrifice obéissance. Okosa sacrifice o matangomba mais so banga Nzambe te eke pamba. Yango sa bisiko epesa banguna na biso munoko mulai ya ko critiquer. Pourquoi sacrifice o mati ya sacrifice mutoke ezobima mais tango kiti ozengeli kotonga. Tango kiti ozengeli kofinga. Tango kiti ozengeli kolongola bazemi. Yaya kanisa sacrifice na yo. Kanisa sacrifice mangengenge. Tango okita banga Nzambe. Tango okita banga Nzambe. Tango okita tambola na lina kobanga Nzambe. Ezate ke yo Mathieu leli. Tango okita yo mutali boso ko sente bana basi. Yaya nanga sacrifice eza malamu. Mais loko leki sacrifice eza obéissance. Totambola na kobanga Nzambe. Touti musika. Eza na batu tango tomataki baseka ibiso. Ye banda kosambela. Banda kosambela. Banda loba Nzamba kosala ti lelo Nzamba salaka te. Nzamba oyoka ba ejiri wana. Nzamba oyoka ba ejiri wana. Eza mukolo moko Nzamba kosala. Eza mukolo moko Nzamba kosala. Parce que bana Israël basilaki. Espoir ezala lisu te. Espoir ezala lisu te. Mais ezalaka na mukolo moko Nzamba abimisaki bango na servitude. Ezalaka na mukolo moko Nzamba apangusaki bango ma misu te. Mais alongolaki bango eloko elelisaka bango. Yaya tomataka ngomba
totikaka bato bakritikaka biso tomataka ngomba totikaka bato baselaka basekaka biso tomataka ngomba totikaka bato bahumiliaka biso mais un jour ezalaka yaya bao basekaka biso bao bahumiliaka biso eza na mokolo moko bakoluka nzambe na biso eza na mokolo moko bakotuna nzambe na biso eza na mokolo moko bakoya na sa makolo parce que ntango bakritikaka ntango basekaka nzambe ayokaka ntango basekaka nzambe amonaka mais eza na mokolo moko maloba na bango ekobongwana tika baseka lokola tozala bonzambe bonzambe ezoganga bonzambe ezoganga bonzambe ezoganga bonzambe ezoganga mokolo moko baobongola maloba totika bango baseka biso totika bango bahumilie biso totika bango batyola biso totika bango bafinga biso eza na mokolo moko baobongola maloba eza na mokolo moko maloba ekochange eza na mokolo moko eza na oka likambo ya saison eza na oka likambo ya saison totika eloko etela malamu totika fruit etela malamu kowelela te okolia avoka mobesu obuki avoka eza mobesu bomba avoka zela avoka etela okolia avoka malamu eza likambo ya saison les enfants de Dieu corps de Christ kowelela te kosimba kisi te po sepelisa bango zela eloko netela zela lipamboli etela zela madesu elemba zela madesu elemba kolia madesu ya mobesu te kolia madesu ebela te oyoka gunango te zela madesu elemba elembi okitisi kolia yango bongo te ya kotokisa ntango okitisi zela osala sauce ntango osali sauce otie na madesu zela sauce ebela soki oweleli kolia yango bongo okolia tomate ya mobesu okolia tomate ya mobesu zela madesu elemba esangana na sauce ntango ekokita ntango ekolia eza plat préféré ya bana mike eza plat préféré ya mikolo mais soki ebeli okolia yango kitoko soki olia yango bien te soki ebeli bien te elokisi o diarrhée chrétien moko comprendre nini alobi que le Seigneur vous bénisse. Bako respecter mwasi ndenge ba respecter mwasi à cause na yo soki yo respectera mwasi la famille na yo bandeko mpe ba respecter mwasi baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango ntango yo so bimana ser wana lelo ser wana lingi yo wana eloko te olalaka mpa na bino ata fouchette oza nango te lelo bapriere mwasi wana baeffort ya mwasi wana nzambe otomboli yo okomi na position songolo pakala ekoma ye te omoni ete okotisa mabe na kati ya ndako maladi kidikidi